basali interchange ya transport ezika pour baya kotia oyo ya mabe et pas na bino bazui oyo ya bino kitoko baye kotia na quartier na bango. Dans l'entretemps transport oyo ezali kosala na quartier oyo ba clinique ba hôpitaux ezawana na mbala moko kura ezangi bana na ba couveuse ba komiko kufa na mbala moko batu bazalaki na koma ba pare bazako sala pona ba clinique wana ba hôpitaux wana ba vaccination nyonso e baby taux de mortalité mbala moko na butu moko e matisami biloko yango mtiza ko sala ete crime mingi eza ko passer kati na société na biso eza visible te na miso ya mutu mais la mission à Nzambe est sévèrement visible et ça comme on a été nombre de criminalité dans mboka ya Congo et leki ya trop na ba angle oyo okoti ko mesurer yango te biloko on attend ezali ko salema banana batula ko provoquer un bakonzi ya mboka baba dia kwao des responsables publics parce que transforma ekeye pa na bango deuxième groupe bat bazao sala crime oyo moi j'ai un ami un ingénieur Mouta participé dans la biloko ya ko interchanger transfo. Je lui ai posé la question de savoir ngandenge na yebla histoire rango. Yoko en tant qu'intellectuel, en tant qu'un ingénieur, na tango ba yebisa kiyo na ba chef na yo que transfo wana eza ko kufa longola yango. Kende ko sa yango na quartier wana et puis ondimi obolongoli yango parce ba chef batini le boge ko sa yango. Est-ce que techniquement parlant, tu peux faire ça que aujourd'hui penza ba singa ya entrée à primaire olongoli yango o connecté oya mabe et puis oyebi que transport za ko connecté ezala ngo pe ko kufa et puis oyeka pour satisfaire population que oui to yeli bino transport ya sika malheureusement za ko sala te ya ça bon manipuler l'information pour la société. Je lui ai posé la question a dit ngai parce que li pana ngai te il faut regarder musala ba chef batini yo une corruption mentale, une corruption intellectuelle. Question munene ezali awa, est-ce que un intellectuel a raisonnaka na ndenge ya boye o ezali te oza un ingénieur oyebete action bazako tina yo osala ezali action moko criminelle mais osali yango pe kaka pour tromper nani population na yo pona nini pona lipa ya yo moko raison na ye il faut na lipa na ngai oui place onde episika to komi techniquement to moni yango ezali crime politiquement pe mingi kati na biso tozali ko sala yango to yebi na biso te mokonzi oyo c'est un criminel to yebi na ke mokonzi oyo aza ko participer na ba crime ya ndenge na ndenge mais ton dimi kaka je vous ai bien dit au départ que ce qui technologie za ka lokola politique nde makambo belé toza ko mona clairement et visiblement nde toza corrompu te pour ce qui kamne za ko travailler te boko yeba te mutu ka o etelemi awa eza ko tambola te. Ce qui peut cancer hier le bête na bongisi yango azana besoin de convaincre binote yo chauffeur au kota au démarrer batubo matabo mati bokei on sait que ça c'est techniquement parlant mutuka ebongi un mécanicien azana besoin de convaincre batute que voilà mutuka o na bongisi yango boko mona yango boko tester yango boko sepela na yango mais parce que politique eza babiloko moko eza masqué. Eza na se ya niveau spiritualité eza komona na te eza nka foi pona ba chrétien biloko komona na kate mendima kaka voilà pourquoi to komi na mascarade o tozali mais que ces ali il faut to se poser toujours la question de savoir ce qui to koji ko comparer politique la technique et koji déjà ko yeba na clairement que est-ce que olingi ozongisa un système qui ne marche pas na place système oya batu to yebiete ils ont participé na babiloko oyo ebomamboka batu ya boye parce que faut lipa na lokola collègue na ingénieur a répondre je dois garder mon travail oui congolais est-ce que olingi o garder mokonzi mais pourvu que mboka ebeba na yango olingi o remplacer mokonzi ya mikolo na mokonzi mususu azakoya même si oyebino ke mokonzi o asia participer pe na ba criminalité ya ndenge na ndenge na ko boma ya ndenge na ndenge ya ko bebisa mboka na ministre bango ya deuxième république première république parce que lipa na ngai parce que ndeko na ngai parce que muta région na ngai parce que na lingaka ye parce que ye kaka tozana ye parce que boy na boy kaka ça ce sont des choses où Nzambe akoki jamais kotinda message na ye au hasard. Il faut qu'il ait une raison. Basakoli atawakala tamba zakoya soki atei message ango eute pa na Nzambe livrer message ango ndenge ezaleli
quand il y a encore les Yesu basantu Paul, bapeya ba message, bakata bango mitu, baboma bango pour avoir libéré la vérité. Vérité eyaka, il faut que pomper à mon dernier ezaleli. Oui, Nzambe existe na ba période nyonso na ba époque nyonso. Message ezali clair. Okoki kondima jamais ba action criminelle alors que yo ozanga kozala un criminel. Tu dois aussi être un criminel, so ko sa promotion ba criminalité nyonso oyo. Crime boyaka pamba te. Crime ezalaka toujours par intérêt personnel. Si mande mutu a conduire action physiquement et monani et provoquer kufa. Kufa ya mutu moko, kufa pe ya population. Kufa ya masse, kufa ya bana. Kufa ya génération mobimba. Oui, génération tozali ko traverser na Congo et comme une génération où faut yeba qu'est-ce signifie la constitution. À quoi bon mutu aya na ba élection? Na tango yebi na constitution te. À quoi bon mutu aya na ko pona mutu? Na tango yebi no te comment un gouvernement fonctionne. Et ceux qui peuvent yebiter, pourquoi pas aider ko yeba ete ba conditant ba yaka musala bango ezali kutu ya bango na no teme ya ko servir d'abord le peuple. Babiloka bo il faut to yeba yango. Babiloka bo to comme na point où nous devons prendre notre décision pas sur base des intérêts personnels. Pas sur base ngai na kanisi. Oza chrétien sambela, oza komona un candidat qu'il faut te sambela nzambe est-ce que alternative mususu ezalité. Sambela est-ce que nzambe possibilité ezalité. Au même un système transitoire, oye kozala ete tokomi libre biso parce que la conscience est la conscience ko funda ete ngana lo baina bino lelo nazoke na Bible nazoke pe na Bible ya Congo qui est la constitution congolaise. Muteza ko accepter ete oui en cas de moule ko zanga ko yoka na constitution, le parlement, le congrès, na chambre ba sénat. Baza obligé na assemblée na bango ba ko yoka na pe que tozo ko traverser gouvernement ko transitoire. Tikino toyokani tosali ba élection publique mutu aya mais ne faut pas couper ça ba promotion ba biloko ezali ete et yeba na moja ezali crime 4 groupes ba crime na pesa kibino groupe musu ya contre les biens ezali ya ngom ezali ko bebisa mboka na biso. Tous ces politiciens et loko liboso bazako wela les biens vie matérielle matérialistique wana tonga zako yela bango ne mutu no zako mona kaka ngai biloko na ngai mituka na ngai. Mais là le présent bao bazali wana action ni bazali ko sala concernant les biens. Oui, bako boma pour bazo les biens, bako botela pour bazo les biens. Et dans le passé, c'est le même mouvement existant qui bien sûr que oui. Ba moboutisme, ba linko zonga to analyser bango na deuxième république. Zionisation ezalaki crime elekaki munene na Congo. Tozo banda kwana bango tozana ndako ndo banani mimi bazali ba mindele ba portugais ba israélite ba libanais ba indien moyen tozo bango biloko ezate to créer manifeste moko boya nsele to créer constitution moko boya lokuta o eza ko funda ete biloko nyonso na Congo ya bana na Congo ça va boko zwa yango mais ako tala bato bazwaki ba biloko banani bango biloko eyaki même kutu na gouvernement te eyaki pe pona trésorerie nationale te et comment ki ba individu kene na Gombe batu bazali wana bandako bavandi eza ba maison ezaka ba belge ezaka ba portugais na sitas wana na ndolo to yebi bandako wana nyonso minene za wana na limité to yebi bandako nyonso to na ba 12e 11e tiko na se. Il n'y avait pas de Congolais, Batonga qui bandako wana. C'était des maisons de Belges, des Portugais, bananes, tout ça. Oui, ceux qui pensent à les organisations, ils ont plus de définition, problème de qualité. Mais bon, ils ont dit que yango te peut comme ya privé, bon privatisé, et comme donc c'est partagé bien le ministre. Babiloko bo histoire ezali. Soki histoire ezali. Yo mwana Congo yeba constitution ya mboka. Eko pardona kate. Eko limbisa kate, mais eko jijaka. Yo mwana Congo yeba ba droit na yo. A quoi bon okende ko supporter une candidature ya muto okotika no poko zokutu rendez-vous ko ke nanda kuna yete poko na pembe na bureau na yete. O gagner nini pour que nous supporter le mouvement ou bien un groupe ou bien un homme ou bien un candidat o azalete o yebi que azane ko sala kitoko te na date ya leloyo asala ki pe bien te dans le passé résultat crime est-ce que Congo ba sala yango po batu ba konzi ba yaka ko konza misabiso soki ezali bongo alors hymne national ya biso ba congolais eza koloba ete longtemps courbé, bakonza misibiso mingi. Maintenant quoi? Dressons nos fronts.
kodresse front oyo ezili ko ba ete telema na droit na yo. Conseil muta ya kote le droit parce que ce n'est pas vrai. Bat bazali bazakoya. Tant tokoya tokotia droit de l'homme. Ce n'est pas vrai. La constitution existe, le droit de l'homme est déjà là. Mais les Congolais ne connaissent pas les droits de l'homme parce que ne kotanga rappel nini. Constitution na yete. Na yebi na mate ba livre constitution bazako imprimer quand on a condition na cité ou pas. Et ce qui pèse dans la cité, est-ce que batiamo même na langue na mission nationale? Ça c'est une question que j'ai. Batiamo na Chiluba, batiamo na Swahili, batiamo na Kimongo, batiamo na Kikongo, batiamo na langue nyonso alike yo mwana Congo place nous allons pas livre ezala valable ndenge Bible ezana ba langue nyonso. Pourquoi Bible ezana ba langue nyonso? C'est parce que to lingite sango ayaka kokosa yo. C'est pour yo moko pe otanga. Pourquoi les prêtres catholiques vers les années 20 tina sekuna balingate Bible ezala valable na maboko ya un Congolais? C'est pas ce qu'on a clair. C'est pas ce qu'on qu'est-ce qui se passe dans l'Iloba Nzambe. Oui, constitution congolaise est appelée masquée, est appelée bombama. Un Congolais, est yo moi la diaspora za koloba kawana. Mi quand nous botenga la difficulté, ça fait presque un mois naza okende awa. Nazo kwa border binote, parce que boza koyaka na makanisi na mino. Oya koya ngana moni boye, ngana moni to se réunir, ngana moni kila ba leader ba parti na bino politique, kuna to ba mouvement na bino to ya ba nini. Tuna un leader qui que ce soit oyo azana diaspora wana. Oza ko organiser ba mouvement ndenge na ni ba manifestation ndenge na ndenge. Avant on sala manifestation, otani kutata constitution Congo. O tikela biso kama constitution. Comment on lini ko aider mama wana? Poye ba ita azali ko kosama. Comment on va aider les petits wana chege? Poye batete normalement na Congo par constitution. Droit ya protection ya bana eza devoir ya ba parents d'abord. Parents sojo kokite okokangama eza wana bolina pesa bino ba article ngo tangu débat eza déjà ko fonga oya kokota atielinga itembe yebisanga likambo tel eza wapi na constitution congolaise okoyeba ete loi mokote mobeko mokote eloko mokote ezangi na constitution congolaise. Droit de l'homme existe kanango déjà na kati ya Congo. Droit de l'homme est déjà comme ma casse kutu koleka mais ils ont renforcé. Ce qui dans le passé na deuxième république bon yezaka la constitution bon renforcer ka yangote yo nani po ya ko yebisa mate sikoyo obongo li motema po ya ete yo sikongo zongi sango ko respecter yango dans le passé nini zaka jo poza ko respecter yango yo kanda za ko ya passé ba kanda ngo baza ebele na bimisi komba muté depuis na bandi émission na ngai bazali o bazali na deuxième république ba ko ya komba candidat na ba élection. Bazali o bazali na data lelo na kata ba auto na ba pouvoir politique o ba ko yape ko ba kanda na élection. Est-ce que na république ni na constitution Congo ezangaki? Mais ce qui ezalaki, ce qui ezali, pourquoi ezali renforcer te, pourquoi ezali respecter te? Est-ce que un pasteur a ko tema libosa population azako lobaete ko sala bikobote bo ba kanyina fi ya choral wana et puis pasteur wana église telemi ba telemeli ete? Pourquoi constitution Congo est communiqué livre mora donc je ne sais pas na ben onini fleur à plastique. Jamais comme ba mouche ba ko tema na fleur à plastique. Jamais comme ba nguni ba ko vanda ko na fleur à plastique. Mais c'est parce que ba nyamba yebi ke oza fleur te yonde mutu graphique za ko kosa yo. Oui, constitution Congo ezali graphique. Eza kitala la buzoba. Omitali olobete oui ngayeyo mais siko longwa wana ozali suna kitala wana oza su plaquette symétrie na elongwe reste à savoir yo mwana diaspora mtu na poto oyebi koma bamboka poto tournaka par constitution mais bana boni diaspora tuzana bango awa topo na mutu tel kene kota na parti politique wana est-ce que parti yango dans le passé est respecté la constitution? Non. Dans la partie à Mikolo, est-ce qu'on respecte la constitution? Non. Bon, qu'est-ce qui vous intéresse? Bon, que nous avons un débat, un manifestation, oh, tout le monde là, tout remplacer un tel, oh, bon, remplacer, aïe, la constitution, à respecter la constitution, à respecter la constitution.